Aujourd'hui encore, c'est notre jour. Le monde part en couille. Bonjour la famille, bonjour les champions. J'espère que Boza madame. Moui, Pinja. Moui. Moui. Moui, beta boy. Yamwana tu mekotia manette pour protéger Miss. Boza bolamuki, bomona Miss nanga, donc fatigue. La bikete, tabouaki la bino, isola ndeko mwasi. Affaire poison. Yabe amema ngambo na Angola. Yabe amema ngambo na Angola. Natunaki na bi ma chérie. Natia témoignage na yo. Po bato ba comprendre ke kokipe koko melo yaya. Okoko mema ngambo batangi kombo na affaire poison yebi mutu na makolo te. Okoki ko mema ngambo affaire poison batangi kombo na yo. Oyebi mutu na makolo te. Osalaki nini? Le problème ezaka ke yo nde mutu pasaki ba dernier moment na nani? Na mutu yo azwi problème. Alobi la championne ngai ndeko na mwasi. Nalingaki na mema ngambo na vie. Copain nanga ya muzombo ekolo ya baji de toyo bata ba problème bata ba incompréhension bango bato makambo kili balingi balakisa mwana mwasi bato problème ke yende asali nya empoisonné mwana bango alobi la championne kibo mwana ki chéri kaka to memani to kumbami to ken hotel na hotel kuna ya boyebi ka ndenge ezalaka soki pe bande kotanga livre soki bible moi j'étais pas là basalo bakokai kosala mbule beti copain sokoli na maya sokoli asokoli okanisa neti ayeba ekete likambo ezokomela ye balie pe batishu bakwanga banini balie bandeko ekoma kuna eyaya ekoma kuna bandeko na ngai mwana mobali owuti wapi problème te nazalaki na ya be toliaki kaka boye kombo ya mwana bato na monoko bazombo bateli balobi nini ya biso mwana lokuta ya biso mwana lokuta il faut toyeba eloko nini ekomeli bandeko ya plusieurs médecins na Afrique na biso wana laboratoire malonga te tango kaka lobi ke nazoluka libumu pasi libumu yaya balobi yo poison ndeko na biso ya mwasi akondaki akomi nde boye bino boyebi ba africain bakomo panje sango atieli mobali poison abomi mobali atieli mobali poison nzoka ce n'était pas le cas mais bakendaki tina ba hôpitaux yaya ba hôpitaux na biso oyo il s'agit kaka olobaka kende naza boye nazoyoka malili balobi malaria 5 plus et demi il s'agit kaka yo kuta liboso munganga moko pesi ye kaka ba symptômes na yo libumu ezosala pasi alobi au poison mbongo ekotaka na kesi yango toza kotuna bato baya koyebisa biso batieli ye poison oboye eske bokendaki na inerbe boza na baresultat mpenza ke boye mpenza toboyi bapoison spirituel toyebi ke ezalaka mais toboyi bapoison spirituel parce que so ekomi spirituel ekomi bondoki ça peut être n'importe qui ça peut être membre ya famille ekozala bacomédien etc. bapoison na bango wana eske bazalaka nango na mikanda la championne po balakisa mokili ketala bakotaki na laboratoire ce n'est pas n'importe quel hôpital ndeko mwasi oyo apesi lisolo na ye bandeko namona neti naza mokosi meka no matia kiti ya motuka amonaka neti motuka ya pamba nde ezomona nanga kuna c'est bon non voilà namatisi komwa moke ndeko mwasi alobi la championne nalingai na mema ngambo nayebi mutu na makolo te bakei na famille na ye na hôpital s'il vous plaît apesi ba symptôme na ye mwana mobali ya mokolo azomibwaka na mabele azobaluka azobwaka na mabele azolela mama yeke na mama balobi kaka eza poison na hôpital baconfirme yango ke eza poison notre ndeko alobi eza na bahôpitaux mosusu bazali donc bazali due bakendo mona munganga nazalaki te azalaki na déplacement tango munganga na yaki nda ya koyebisa bango kete poison oyo eza boye bandeko na ngai la fille atala bolingo bazalaka na mwana muzombo te matala kaka problème oyo bazombo balingi bapesa ye famille ya mobali mbutu balingaki bapesa lobi yaya ata nalingi yo kaka nde situation ekomi boye ngana yo to alisuti bandeko toyoka ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Naomi aza na Libreville.
Naomi ana Libreville fille ya gomo na betaki lisolo lobi amema ngambo likambo ayebi te babimaki na moninga zotanga ka kombo na ye na munoko nazalaki na Naomi toliaki biloko kaka ya normal tomelaka nde tomelaka kombo ya Naomi tango la fille akufi nani ndoki Naomi ekomi likambo kokangisa ekomi likambo makambo bele donc affaire poison oyo bandeko na nga ça peut arriver oko mema ngambo oko lata pe bero oyebi mutu na makolo te olati ber donc bozela boyoka ndeko mwasi avec son autorisation na tunaki na lobi kete na tia bandeko bayoka po on a la facilité d'accuser o mutu le mso aliaki fumbwa na ende toto wana lobaki aliaki fumbwa alie madesu na mabumu na nini na poto esali libumpasi tango kei boyebi baminganga na biso o poison baotala pe boye joki yanango poison te ya mvundani eza na mutu ayebi mvundani aho mvundani kikonele mvundani isi esala pasi mvundani biloko nyonso to ekutani kuna epesi kusirkwe ozela to oyoka ndeko na biso ya mwasi championnat en tout cas lisolo oyo beti fait rappeler mal encore. Fait rappeler la championnat à 15 ans passé. 15 ans passé. À 15 ans passé, la championnat. Donc, quand nous avons moi, il y a un poison, dans le camp d'Aïbaka. Il y a un poison de préfet à la raté. Et à la raté. Il y a un poison et il y a un raté. Il y a un poison et préfet dans le camp à la raté. Donc, ça fait que vous avez ça. Il y a un poison, il y a un raté. Voilà. 15 ans passé. 15 ans passé. 15 ans. Jeune fille, hein? 15 ans passé na ngola. Yoka niveau. Chéri na wana auta ku senti. Tango senti, pour te faire une distance. Tu sais ça ni to kaboni ya kipara monga pena kipara. Ko ile kapara bango na e tu pele tam su lobi tam sa pe lobi wana. Tu benga na ba téléphone. Mon coração. Yoka bien. Mwana bibi ya baba na bango kaka. Nasaba tuna vérifier na mwana ngo ezala bongo. Esa ko mwana ndenge senti osenga. Bosa na. Moi so yo senti wana ende mwasi na yo. Tolobaka bien mais tokoka koboya te. Tokozala na baba ti okomna ni ko senti. Parce que tiklo mwasi pana bino akwete ya ofi ngana. Na oboya yo. Mais pendant wana ni on sorto za oza na pena très bien. Donc lingo ezala ki na ona. Ezala siko akoma ko ba maleza akoma ko bila. Akoma pena ko bila to ko hospital ya sasa de rozambe yoka ngambo muninga mini akoma pena ko bila. Bila te que so malade ni te ba fièvre kala ta malaria fièvre typhoïde kibeka. Eka mutabila ka normal. Siko ne ba mweza shumu ko itubimaka na yi. Tubimaka ya tukinda pena olala na hotel mingi za la kashi na utani. Boko tanga Bible. Adoration du ciel. Oh Jésus. Comme un hôtel tout vendu, Wanzala, l'hôtel, tu as un dimanche qui comme moi bloc on était hier où tu me t'as tiré qui a fait un dimanche. À quel ou bloc on est? Moi cabri kwanga. Hôtel, tous les la biso que mbula bébé mbula. Bon bon tanga ta Bible. Hôtel mais algaga sur la pas sur la mbula. A chocolat pe na mbula nga una kitu nga biko. Kota naona kati. Ozo kapinto to malamu te. Il faut que tu sokola no pana. Kota na kati. Asokola pena na fisenga bi tika kosokola na mbula bilisa sana oyo biete. Akota na epe to lali pe to soroli pe to lali. Batangi Bible. Adoration. A championnat tango etani le Angola sombo le beta kete barati. To yebi papa mama. Tango etani ya ki nga pena ki. Yaba na musika na roba na juste maka na na miliana na commune o mbule beta ki na commune o hotel nga na panda wana. Yaba uta ki pena kwa ya wana do ti akende na ba mai ba poto ma nyonso wa do akende nga na tikala ki. Na tikala na nzoka la kende pa na ba kuna maladie ya ki ko c'est gravé. Na maya mbula na Bible batanga ki. Na yazela donc na maya mbula na Bible batangaki na biloko baliaki ya na ba gymnastique to yebi te so ezaki la tête Paul genou puis ben genou la tête genou Paul
on ne sait pas. Mwana mobali abato, komi na ndako na bango bandeko malade bandi. Si je fais cette émission pour vous dire que ça peut arriver, ça peut m'arriver aussi. Histoire ya poison oyo, des fois, tozokango à la légère. Libumu suit, keipe par rapport à ba symptômes, donc expliquer libumu, boy, poison. Yaya, boyebi ba laboratoire ya Congo, ya Afrique, ya Brazza, ya Angola, ba laboratoire mingi, yeba ba kop. Babikete, laboratoire aza na kati ya laboratoire mais kaka nde azoyoka ya machine ka bike awa boye tokobenda mwa 20 000 kwanza mpona ofuta ndako na fin du mois donc mpona oloba na bapareil na bato c'est du pétrin donc ndeko na bisa mwasi lolenga memaki ngambo comme ça boyeba na comprendre que te ekokomela mutu. Il s'agit kaka okende na mo hôpital moko ya sima ndako bakende confirmer poison ou eza poison te epesi du pétrin biso totambolaka na maladi na nzoto Kibekai, boy, et tout. To yoka, Omolobi olalipenda kute, osa eki wapi, ona zaki na shiri na ngai. Zaki na ye na zaki na yonsu ngai. Zaki na shiri na ngai. Fosa ukandenge nido kimungi, la championnat, moyente. So na episo moyente. Oja kinini, asomele ba soso, bakona ya uka tolia ki. Omusiko boendenge ni, la championnat, go sansa, donc moyen pour tout. Si ba yo benga ngai ba bina ngana ya tala ngambo na ko ya wana viens passer là-bas maman ngai nini ka boy ana se maman déjà azana de ba chipe comme poster moi bikuleleki mais lobby ndeto zaki na en tout cas sokola yemingi na mbula feza ka yango mtesali ebongo la championnat bakoti do bakoti doute bakota doute et sali ke bando kene siko na ba hôpital ba ko yebisa ba on te feza poison lia ki poison siko na ngola hôpital moyenga ba munene ba benga ngo endia mabasa siko lelika libumu na Afrique komi poison ma laisse na bitambi problème nini donc na munoko na zoro baka tozareka na ngai tala niveau ngam pena ngai la championnat Bogando tanga ka Bible mama yote mtu empoisonné voyage qui wa sala examen poison ko yeba des eaux gravées et famille so ba yeba ti ba yeba ko ko bomba te fone sa famille na ko 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 dizenga ke na chele poison ya ko moloba ye mona mona ko moloba ko ndira les poison ye moko na munoko lo be fait comme ça on dirait ba ta poison ça oui c'était makambo non eloko te benjamin ba ko sala ba mona ke mi chopona ina limulinga mi la championnat komi kolela na muno kwa mtu ya mwana mobala zoro baka tozaleka nanga tozaleka nanga anyeki biloko ngamna kenda ko somba biloko la championnat ngamba famille biso bakomi ko ba famille komo silika famille na ba telemi famille na biso telemi na omona kina yebe lo te na za ino sala championnat na komo sambela nga binzambe yebi motema nanga na binkolo yebi kenga na sa ilo mo be pona mwana mobala na binzambe pa bikisa mwana mobala akufate abika akufate pour le championnat omoni maladi wana zaki na wana de baba bichope kanga mekel bu stoka kufaki et nous za ka poison na zaki na ngabu na koma ki kolela na komi ko sambela na ko sambela ona na yebaki ona obiete na ko bisa nzambe abiki sa mwa mobali oponga na longwa na problème na longwa na passe parce que on a peine ko tambour ya cheli mobali poison chez basala kana so pela cheli poison la championnat na édition na lata sou bien te yo lata bien de ningambo munene bongo ba yo la sabango so hôpital mo boye kana ngula ba yeke na hôpital wana batindaki bango so pa yini ngolo ba kesala ba examen la championnat nazale ko assister na ya na ngai na déplacement la bango so photos à la wana po elo mo ko rozala pe matriqué yo encore bazo ya na ngana to kuma ko assister na mga munyo se toleka o ba examen o ni la championnat na yebisa mo mbalu wana ngala bi na ye omoni ngala bi omoni yo ubunga sampo ngana sambela kana zo kwa na yiki se mais tango yo ubunga osananga d'ailleurs pour ndenge biso c'est un ko déjà que na oboya yo donc na likambo ndenge sala mi yo fo bosananga o tebe dans sala botenga bi na kosala yo na championnat na ko mema ngamba bomona nyos que na hôpital on va faire examen complet en zoto ma sepena check up ya les hôpitaux ba ko pesa ba ko so hôpital wana ba kanga ki wana docteur on l'air atali alobi wana plaza na poison te ichopoida ya kulinga typhoïde azana typhoïde c'est kota ye na bolingo
Nzambo tozali kosambela la championnat. Asala ki papa wana azama kasi na ba domaine wana ba tifoui. Asala ba traitement ya makasi. Mo balu wana dika la championnat. Na kome kolala na kokali wana pona kengela kai. Botala na ni kome vanga. kolala na ye na zo sala mama na bango fa na bango. La championnat na zala ki mona mke pa na biso mais na zo obligé fona la na hôpital pona contre ma mne zo sala ma. Même si ndambe sope za kindoke koleka te ndambe yoko. Ndambe kango na ko mo balu ya bika ndambe yokanga mawa. Mawangambo. La championnat comme ko luka babulangu na sala ta mususu. Nzambe kanisela ngai. Yokanga ta masu veninga. On va lui en aller pour ça. Tout le monde a mambo solo beti. Donc kufaki. Hey. Ça a un problème. Ngambo mama. Meka ki poison. Ça mon ngi pandana na tine ni chéri poison. Donc solo beti. Si wana Naomi a posé sa tête ça n'a problème. On a bazala ki ne kumba za otanga ya ye. Naomi akima goma. Oboyemba mo. Ko bazombo. Ekola bajidete. C'est du pétrin. Hey. Bande kuboyoki. Njoka typhoïde linga michopo. Bakene hôpital muso balobi poison. Il y a hôpital il y a hôpital. Ce qui a test moko est comme ça bazo la $15 $20 c'est comme ça bazo 150 c'est par rapport il y a ba pareil où ils a sophistiqué ba pareil mususu to saleli to boaki awa ozo mon échographie zo yeba na penza kutute wapi mutu wapi liboko c'est par rapport yango wana typhoïde et bomaka michope ya mutelinga mi bakina hôpital muso balobi poison famille etelemi donc pona lo babande kuna ngai ce n'est pas ndeto okanisaka des fois et cause la poison mais bokendaka penza na ba inerbe wana o penza bato bayebi ke o esika penza corona o maladie ya sida oyo depuis tozala bomwana toyebi ke inerbe ezali laboratoire moko eza crédible même baambassade ebele tindaka bato bakende kosala banini kuna donc toboyi na biso babiloko asima ndako botala ndeko mwasi aboyi mwana muzombo po amonaki ngambo mwana muzombo mpe na monoko ne kaka ye tozalaki na yabe et effectivement bazalaki na ye bon soki ezalaki poison alekele mosu poison ntango baboyanaki na ye baye kobongisa mwana mwasi abatanga amema ngambo neti Naomi aza na Libreville akima Goma soit disa boma camarade likambo poison tant toza ko akize yenda zalaki na ye na ko loba na oke te mana patience loko sakai nango komona na lobi nanga kaka mais tango ozi problème biki te loko na zana poison na njoto c'est que yende mutatila yenga est-ce que tozwa temps ya kolia tozwa temps ya komela te mais bato lem sozo calculer te bande ko dans la vie ici hein faut être prudent le cœur de l'homme nzamenda ye bien ezanga eloko moko te c'est loyauté c'est très important. Test ya loyauté ezaka très important. Bambula nde yebaka na kolakisa kete oyo aza moninga malamu aza moninga mabe oyo azo mériter confiance nango azo mériter te. C'est des années. C'est ça. Voilà bandeko nanga c'était juste ça ngaki na yebisa bino ke likambo faire poison oyo to yebana kozango neti basela balobaka men ni tenir pas salt. Tozo yango po soki te ko pesa di pétrin. Pas bonne journée na bino. Tokota ni kana ba air na biso ya ba live nde salaka. Bisous. Bye bye.